Bolingo tondinga omotema pona yebi bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission Tolo Belamboka Congo na yango bandeko balanda émission Tolo Belamboka Congo na pesi bino mbote sika nyonso ezwami bino petika ete kimi ya nzambe tata ingela omabota mabino. Merci encore une fois ba fidèle abonné na biso ya Océan du Congo. Bo continuer ko s'abonner massivement na chaîne de la Libération. Boko zalaka de cité pe na bino bato bozwaka libaku ya kolanda émission du début jusqu'à la fin. Ko like, ko partager, ko tchaba suggestion, ba commentaire pe ba j'aime. Tika nzambe ya lola a pambola bino. Awa ezali bongo esika auto analysaka ensemble esika auto salaka éveil patriotique esika auto sensibilisaka to conscientisaka to tombolaka peuple congolais kolongolais na bolema pe ko tcha pour les bande ko balanti mokolo mo lelo to kolobela bongo likambo oyo penza ezali koboma eko na biso likambo ya occupation lelo to kolobela pe na makambo ezali kondongwa bipai na bipai bazali komokundola makambo oyo tata mokonzi alobaki na tina ete ekolo eyali bongo ya kokufa pe bandeko bakendaki pe kopomola bongo pore ya Kabila oyo bazali nango na Ledia bandeko na ngai makambo mazali koleka ya yike kati na baparti politique na biso yango wana na mokolo mo lelo tokosimba bipai na bipai pe kotalisa bapolisi ba biso to pe bafabo makambo oyo bango pe bali koloba na biso na tina ya bokangi ndambo ya barebere Rwanda kuna na ngambo ya este kasi tokobeta pe makambo matali mapona mokolo mo lelo la sali bongo invité te ali bobele ngamo ko lokola bobo mesani to analyser ndenge to mesala ko analyser kasi ya bopenza toko bala mama ya likambo na biso kabu ya l'homme puissance soki ozali elongo na biso chela biso nanu maloba ya tata mokonzi oyo alobaki ete ekolo ezali ya kokufa kasi to banda na libango na oyo alobaki projet na ye aye na Congo po ezala lolenge nini. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le... Nabandi kabuya l'homme puissant osangisi banso babale tope ozongisa biso na loja to oche kaka moko ya libango to osangisi babale soko osangisi te zongisa biso na loja siko toye pona koyiba mboko te koboma yango te d'ailleurs eloko kobomeza susu te po ese kufa nabandi wana bolandi tata mokonzi wa ekolo alobaki aye na Congo pona kokomisa Congo ezala malamu kasi kaka ye moko Chilombo na boloka mibwaye na iloka bwaye abosani maloba oyo alobaki liboso aye koloba ete ngai nakutaki mboka ya kufa pe to lelo kwa koyiba te pe mboka ya kokufa tolanda ndeko oyo alingi mwa kosembola makambo ya Félix Chilombo tokie na matadi kabu ya lopisa. Bandeko Congolais, ici c'est Mike Kalomba en direct na port ya Matadi, n'est-ce pas? Tolandaki président alobi que non mboka ese kufa, ba Congolais belé bazo comprendre pourquoi le chef de l'État a dit que mboka ese kufa. A tozali na sortie ya port ya Matadi et pas biloko ebimaka. Alors, nazana besoin botala nyonso bozali komona. Batrake nyonso o bozali komona. Batrake nyonso bozali komona ezali kokende na port ya Kabila. Matadi ezali port ya l'État. Matadi ezali port ya l'État o mbongo ezokota na kesi. Po bafuta ba fonctionnaire ya l'État. Kabila asala port na ye na kombo ya Ledia. Kabila sala port na na kombo a Ledia. Est-ce que boyebi combien d'emplois port Matadi azali ko employé? Est-ce que boyebi recette combien port ya Matadi ezokotisa na kesi ya l'État? Banzete nyonso banda okende na port ya Matadi komo okende na port ya Kabila.
Mbongo nyonso il fallait bénéficier l'État congolais et comment bénéficier Joseph Kabila. Est-ce que zo sunga Congo te zo sunga mutumoko? Batrake nyonso bazali komona. Ezo kende na port ya Joseph Kabila. Mokonzi mboka alobi ke mboka eza kokufa. Mais batu bozo comprendre te. Nous sommes sur le terrain. Ba image tozali kolakisa bino ezali en direct ya Matadi. Nous demandons à la justice congolaise basala musala. Mboka eza ya kokufa en réalité. Mboka eza ya kokufa. À part babiloko bozali komona. C'est-à-dire que babomi port Matadi asali port ya Ledia pour bénéficier na ye. Abomi CEP Congo asali Petroleum Congo pour bénéficier na ye. Mboka ezaki déjà à kokufa ba Congolais botala sima bozonga bato. O nyonso ezokende na port ya Joseph Kabila na niveau ya Matadi. Kombo a port yango Ledia. Biso tozali sur le terrain. Na banzola bomoni ndeko ye azali koloba ete pourquoi mboka ezali ya kokufa po ezali to analysaka to analysela bilelongo pamba te la kisi bilo bomoni wana mitu ki ali ko kende bongo na ba grime ezali ko kende bongo na Ledia ndeko nanga to na la réponse ya ndeko nanga na loja bongo tozo soto reporter ozana ngai na reporter tango na solo babe mona bazo préparer ba balanda ngai ok bazo landa ngai mais anta ba boninga ba bona numba pona ba ko salo eloko moko te nano na ebisulo bandeko nayebi te soki bakongolais balipa ya kososola maye bazali koleka lekolo wa biso ndeko na ngai Félix ayebaki ete etumba oyo ntango bango bazalaki na kati ya dynamique ezalaki etumba ya po ete occupation esala la République démocratique du Congo lokola bango balingaka koprononce occupation te mais bayaki mpo balongola système kabili po ete esengeli système wana mokweya mais tikino lelo bandeko nanga est-ce que système wana ekweyi est-ce que système wana ekweyi lelo bilo bokoloba te bopesi Félix maboko mpo na koloba ke alobi mboka o ndeko na ngai comment moto ekosala te émission oyo ezalaka mpo kolongola peuple congolais na bolema kotia pole mboka bwa biso yali ya kokufa te olakama mabe moto oyo ozali kotia like likolo na moto epuis moto yango nani yo tie like epa na ye mpo apeso maloba ya mboka kokufa bandeko na bopemi mwa moke po ete boli koanalyse toseka na bandeko asalaki mwa imore wana ya biso mobikisi bokata wana bosala nini una nini mobikisi babimboka ngo se kufi nango siko tosala lisusu nini mobikisi makambo nyonso tosala esimba nango te soki bino bakolo mboka bozolobaka mboka yango esi ekufi bongo mpona bapaya bakoloba nini botya mituna se te totombola mituna biso elongo tokotombola mboka oyo mpe mboka ekokende mosika longola fololo mboka oyo ekufa te mboka oyo ezali ya nzambe tokolonga biso nyonso wana bomoni bato ya masano basaleli bino mpona korépondre bino yo koyi komodire te kolobwa yo Félix nde alakai mabe pamba te uta libango baboya ye na nzambe mpo ayebaki ete Félix azali Judas Iskariota moto oyo ateki bakongomani mpo ete bakoka koavanse te letumba na bango pamba te maponami tosalaki yango mpo na Kabila alongwa ye akei koyoka na Kabila ayebaki ete tozwa ye pamba te ye ali na eloko te makambo inso tokosalisa ye lelo oyo azongisi bato na nkanda na koyeba te ete
mabe uti epai na ye moko pamba te batekaka ekolo te bandeko na ngai sikoyo biloko bilo bokolakisa biso lelo oyo Kabila akoyiba ye na bakongomani misusu nani azali mabe na esika wana po ete bino moko bomoni port wana na banzi boyebi mpe mokolo port wana mais port wana ezali ya ye te ezali ya Kabila sikoyo boyebisanga moto wana ali congolais to ali ndeko ya Kabila sikoyo na miniti oyo tokoklase moto oyo ali koboma mboka elongo na Félix bali banani banguna ya République démocratique du Congo sikoyo bino bokoloba ledia biloko port esili kokele pa ledia est-ce que Félix ayebaki te ke ledia uta kalakala basanganaki ye na Kabila bino boyebi yango kaka lelo nani ali na mongoloto ya koloba liloba suka bandeko ya ngai totika kokotia bavoile liboso ya miso na biso tolata maneti te mpo toloba ete Félix esengeli alongwa lekolo Congo tozala na miso ya motaka biso baso tomona toala te baivoirien mpe tofungola matoi mabiso po ete toyokaka mongongo mpe tobelela tolobi opération Jeanne d'Arc opération Sauve le Congo na ekolo ya biso esengeli tobunda etumba esengeli tobunda etumba oyo eza ezwi ete ezali analyse yango laza kotika tobunda etumba bandeko botala makambo oyo ekoleka tango ngai na yo tokokota na kati ya masano bayi politike bayebi eloko na bango bakosala bayi politike bayebi ete biso totambola bobele nyamu po ete peuple oyo akoyoka biso mpe balala mpongi ya libela na libela kasi ngai océan mokitani ya Lumumba mokitani ya bapatriage ntezalando na bavision ya bango ya komona ete malgré tozalaki malamu na kati ya royaume toalaki na biso kotambola lisanga toalaki na mibeko mpe botosi moyibi elaka te makambo mabe elaki te mendele bamemeli biso civilisation bakuti mibeko na biso eleki kitoko koleka ya bango bayei kobebisa biso na kati ya bobebisi wana baye kolinga bango bakoma likolo na biso kasi bankokolo bwa biso batalaki bongo pamba te balobi likambo ya kala libango mpe na suka na yango tala ntina bango balobaki tokende kobunda etumba yango mokiteli na bango océan de la presse congolaise aye bobelela liloba wana ya koloba ete kongomani bunda etumba longwa na ngambo ya bayi politike telema po ete ozwa valeur na yo tala kabuya lompesa tela biso makambo akoleka na est mboka. Ce samedi 8 janvier 2022 à Mouchaké, nous sommes en territoire de Massissi. Le commandant de la 34e région militaire, le général de brigade Gisley Chinkobo Moulamba, a présenté 6 rebelles capturés lors des affrontements survenus le jeudi 6 janvier dernier à Biambwe, une localité du territoire de Massissi, entre les forces armées de la République démocratique du Congo et un mouvement rebelle non encore connu. Selon les informations reçues de l'armée congolaise, ce nouveau mouvement rebelle aurait comme principal objectif agir et matérialiser la balkanisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Un des capturés les confirme en ces termes. Kunakuwa kama mouvement zinakuwa na majina zazo. Kunakuwa Banyatura, Bapariko, banini. Sasa yetu ni ya nini? Chua kaniambia ase ni kufanya balkanisation. Sasa nijivia vile nikasema sasa shefu wetu sasa mkubwa ni nani? Sasa nawezi kuwa president. Akaniambia ile kesio siwezi kujivia nayo saa hii. Juba mingi bako natumika muleta. Mule leta sasa akeji taya mbele banezi mufunga. Bake ni kusema mutamujuaka na tunaanza. Bake atajitosha muleta kisha njoo akuye maana si. Ces rebelles arrêtés étaient munis d'armes, notamment 6 armes AK-47, des lance-roquettes, 13 appareils Motorola, une lance-grenade, 2 panneaux solaires et plusieurs autres munitions de guerre.
Était présent à cette cérémonie de présentation des capturés et armes le commandant secteur opérationnel Sokola 2, le général de brigade Évariste Mouéouloubou. Selon le porte-parole de la 34e région militaire, le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko, un des capturés, a indiqué que les commanditaires de ce nouveau mouvement rebelle axé sur la balkanisation de l'Est de la République démocratique du Congo seraient de l'actuel gouvernement congolais. Il s'agit des éléments armés qui appartiendraient à un groupe armé jusque-là non identifié, qui ont attaqué une de nos positions à Biambwe, dans les territoires de Massissi. Ils ont été défaits par l'armée loyaliste et ils se sont dilués dans la nature. Nos services de sécurité se sont mis à leur recherche. Nous avons fini par mettre la main sur quelques-uns. Après avoir été verbalisés, ils ont été dans l'obligation de nous montrer où se cachaient ces armes et munitions que nous venons de vous présenter. Nous cherchons à connaître il s'agit de quel groupe armé. Les enquêtes continuent par nos services de sécurité. Bandeko Balandi, lelo bino moko bokomona este ya mboka ebungi, lelo masasi, lelo koboma, lobi bakongomani babomi, jife bakongomani babomi. Lelo ata kobozoba esalamaka kasi na kati ya kapitale ville province na biso ya Kinshasa na banzi bino nyeso bomoni makambo inso ya libobele molili. Wuto Félix azwa bendele boye bwa bokambi IDPS na lolenga lingi kokamba République démocratique du Congo. Satala sa kotaki na kati na ye kaka mokolo oyo ye alobaki ete na longoli mongoloto na ngai na mikanda pe ya mibendi ndeko na ngai tomi welaka te tomi monaka mpamba te tomi lukanaka makambo te ndenge bato bakoluka baenvahir océan de la presse congolaise ndenge bato bakolinga babebisa chaîne oyo ya libération ndenge bato bakokende kokota nyamu osala ba complot ya mike ndenge bolobaka na lokota ya français pona kobundisa moto amemi pole pe akoyala bosolo wuta banda koloba abuka lokota te ndeko nanga okolongaka océan te pe équipe na ye mobimba pamba te basimbami na maboko ya Nzambe tata mokeli pe basimbami na bato ya mabele bapesi passage pe bisika biso minei ya libobele kokengela océan. Nani akobeta ntembe ke bato bazingi Félix e bango banso bali bongo miyibi? Nani akobeta ntembe lelo ke kolo wa biso esimbami na maboko ya bapaya? Nani akobeta ntembe ke bayi politique ya République démocratique du Congo bako sala nde kulu se po ete baso bokonzi kasi kulu se ya kolinga peuple te? Nani akobeta lelo ntembe ke sengeli bakongomani bango moko balamuka pe baso bokonzi la bango na maboko ya kobunda etumba po ete bango bazala kimia? Soki bakongomani tobundi te, soki bakongomani tosali violence te ndenge balobaka lokota ya français toali baumbu po ete ata kola Bible ya balobi nini? Ce sont les violents qui hériteront le royaume des cieux. Il faut moto za la violent ono bana tiki lisumu po ete lisumu ezali elengela kosala lisumu ya li transgression ya loi. Différence na mabe ezalaka lisumu te po ete mabe basalaka yango moto na moto, lisumu basalaka yango moto abuki mobeko ya Nzambe. Po biso toyebaka te bila moto yo sumuki te kabuya kosumuka liboso na ngai te kabuya nda salinga mabe. Mena ngai na kabuya liboso ya Nzambe nde tokosala lisumu po ete balobi lisumu ezali kobuka mobeko ezali epememi na molimo mosanto. Empêche que devant un Dieu, c'est les transgressions de la loi. Or, la loi est spirituelle. Lelo yo likambo ya Congo,
et ali likambo moko na moko amoni ete sengeli to sukola yango na molimo ndeko etumbu ezali ya kosukwa na molimo po ete badongolo miso bali ekolo bwa biso Kongo esimbami na maboko ma biso te boni bakongomani bomoni bipai na bipai bakomwamweta bakoseko bazongisi bavideo ya kotalisa wana oseya salobaki yango kalakala pamba te ezalaka bongo bandeko ya UNC parti ya Vital Kamerhe kabwe yebili kamona akoloba wana tozana na ABC wana wana moni bongo na presi la patron na mbote pe la papa Ozepe Rebecca na Bianca bango banso ba les États-Unis d'Amérique balobi nga nano tomoni bolole ya boyete akabi biloko biso na banzi les yeux boyoki audio moto ya IDPS akoloba ke biloko bosiko mabe na nge yalaki wa bakomona océan de la presse congolaise mabe po akoloba bosolo aboyi ko se familiariser na mabe tala liwa na nga yangwana o Congolais lingi bosolo te et pas na ende bosolo ya limabe ko ya kukila kombe bandeko toali tokosala mosala ya nzambe tata mpona kosikola ekolo wa biso mpe Congolais akobunda na baloki inso mpe akolonga bango tokotala etumba ya Kongo na moto te etumba ya Kongo yali ngai na yo totonga lisitwale pamba te ya lelo nde ezalaki ndolo le 4 janvier bitumba le 5 le 6 le 7 le 8 le 9 le 10 elaki sombele suka bisanga bomanga na boma oto bomana simba mopanga nga pe na simba ya ngai ebongo etumba toyeba nani nde akolonga kasi lelo Kongo ezotongama na lokuta Kongo etongami na mabe bato balingi totya pole te ndeko na ngai baignoraka nzezalando oyo na bako na ye nde ezali ememaka pole mais ata okundi vérité bino bato mayele bolobi la vérité finira par triompher. On se manque pas de Dieu, c'est que homme aura semé le moissonnera. On se manque pas de Dieu. Nzambe atikala nzambe uta libango abongwana te ali lolenge moko mais aye kotala ke ngai na keli moto la lolenge la nga la pesi pe ma moto tombokelenga il s'est repenti une fois la Bible pas bon lecteur à Bible boyebi Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme sur la terre et c'est là où j'endaki encore une fois malédiction ya koloba ke l'homme akoumelaka libela te mikolo na ye na se ya moi ezali 120 ans mais 120 ans égale à 3 tous les 3 parties ya moto esengeli esukulamaka du jour au jour. Congo, nous avons qu'un seul problème, unissons-nous comme un seul homme potolongi tumba awa to analysaka etumba ezali ndeko langa esengeli ngai na yo tobunda tala ba désordre oyo nalakisi bino bomoni bongo bapolisi bakokota yaliki moko na poso bakangi balebele wana bomoni ndenge bakoloba mais lelo oyo bandeko na ngai toyoka na pasi bandeko na ngai baluba nazwi video oyo esika ya baninga mosusu mpo natalisa bino to analyse botala bisika jabula zanga ta mawa kabu ya lompwisa chabiteolo bokonelaki wili bakonga kasi tokene na mboka lisolo ya détournement ya 13 millions de dollars américains oyo ezalaki bongo pona kotonga ba école ko réhabiliter ba école na espace Grand Kasai ti lelo suite nango loyenge chef de l'état na passage na Grand Kasai auti komona makambu na ye selon ba information ezali na conseiller moko ya chef de l'état yende azalaki na responsabilité wana kasi bakende boye ata école moko babongisi te epesi pasi pe mawa cependant que papa wana yebi ke ba eta ya bekole ebele ya Kasai eza na ba eta ya malonga te kamera ya Kelboul esali inspection
na cadre ya investigation kolakisa bino quelques écoles ya Kasai bokoyoka pasi pe mawa. Lokola awa tozali na EPG Sanka, tozali bongo na Chikapa, botala bino moko bana batangaka na sapa yotso bozali komona ya Mandalala s'il vous plaît. E bongo tableau na bango, pardon, bolukele yango kombo. Tableau ya chumbi tane madame azot komelango na système ka tonton. Bana kutu mususu aye na kabasa na ye oyo pe moyenza te avani libanga, mususu wana avani na mabele pasi pe mawa baleli construction. Tolingi bana po totangisa bango mais moyen ezate. Manque ya construction. Toza na construction te. Bongo ekolo bozali komona yango nde Atene ya Chikapa botala bino moko menacé na érosion moye bana batanga molonga ezali te. Bongo na kati ya babatima misusu ekweya ebukana mvula nyonso ekotelaka bango na banzoto yoka communication. Et d'ailleurs gouverneur Nabiso atanga oyo eza ekole na ye atanga institut Chikapa. Bando benga manatanga kala Atene de Chikapa. Oui, ça toka disanga. Eza école, eza la gouverneur, ba maire de la ville, bango nyonso gouvernement. Baza ko eba bien situation ya loboko ina ba école. Ndenge moko na epe moba, école ezali parmi ba ancienne école et bimisa batu ebele po construction nango ezali ko daté na 1978 kasi bana bazotanga mabe botala bino moko. Baovana na mabele. Poussière pasi pe mawa. Bongo na complexe scolaire Tchasumwa awa pe tozali kaka na espace Grand Kasai botala bino moko bana bazali kovanda na mabele oyo elingi kolakisake ba école yebele ya Grand Kasai ezali vraiment na besoin ya construction kasi kokamwa mutu moko azwi mbongo nyonso oyo sengelaki aede bana oyo bakoma otanga na bakondition malonga ya azwi mbongo atie na poche na ye moko kokamwa soki olandeli pe bien mutu a détourné mbongo bana na ye nyonso batanganga na poto na Belgique kokamwa yango totuni na République démocratique du Congo musisa oya mawa epa ya bapoliticien bakata yango bimisa makile bele to pe nini ata bino moko botala eta bakol ema tala banonde bavandi ema tala kuna ema pasi pe mawa ya normal te ekei keba ezali ba église te na série ya Léopoldville mais ezali nde ba école s'il vous plaît sika bana bazali koya kozwa mayele epesi pasi po modèle pe condition to moni bana bali kotanga pardon foko lukele yango kombo to ye ya liboso bayambi biso non n'est pas ya directeur yo motalaka directeur de l'école niveau lateli na chemise na place afandeli talaka mo mesa talaka mo ba document na ye donc awa ata totira malonga ezali te atikali kabo epolele yo mobendaka boule mbule banda awa na ba document na wana ali nango eyule c'est-à-dire kokima place akokende yebani te tolongo wana tobandi kokota na kati ya basale yenga ye tala obozomona koto première primaire deuxième owana kuna troisième tobandi na classe ya liboso tokoti tala bana mulongo ka bozomona na be bakangami liboka mbika mais quand même te retrouver bongo na ba uniforme menacé yomoko luka mitelenga noe mutu na mutazo bamba msusu omona lipapa mabata misusu pe makolongulu bato misusu pe bazanga babambi bambi kaka bongo po ya me ba uniforme niveau ezaleli awa mutu msusu yeba na ta couleur te awa pavement malonga kuti ala ratin mabele kaka bodo handi melanga so bambule bandi mayenze kozanga tepi bano bazotanga awa so bando fuye moko na bachombokila ekobima bango surtout ba yanjwa minene bala mwa mtu rouge bakozanga te bongo kota tableau tala mwa pesier wana bacheka mpanzi madame azotangisa we sali biso pasi pe mawa madame ye bien mona naso meme kaka wawa donc lokola kaka koli madame ali kotangisa atali na sima tali bana pasi pe mawa modèle bana bali kotangela tala likolo toatira malonga ezali te mandala lepi mandala lango madiofolo awa soka matanga mbule bandi ndende kure katani mwana na mwana okangi bisako zonge pa bino soki mbule sili oye soki po oyate otikali ka koyolandela leçon na lobby place oyaki pasi pe mawa joka communication oyo distraction ekozanga te ifu distraction faut ezala mais toluka gouvernement sala tout afuta biso po to améliorer ba condition na nyonso ba vie done kozala suite so to zimbo
ekolo oyo eyebani mingi na kombo ya laquelle dead awa na province ya Kwilu na village Kikoti. Mais batu oyo batanga awa na ekolo oyo bondimelanga misusu balobi ke gratuité enseignement ezali, mais modèle tomoneli yango bakonzi ministre ya PST. Est-ce que bozali komona mbe boali komona te po éducation ezali moko ya base oyo esalaka mboka ebonga, mais modèle bana baya kotangela awa eya nini bakonzi na misika fourmi lobby Tony mwa bapa robima awawa fachi beton pa ko ipe robimela kaka awawa, mais modèle bana ba otangela tala eya nini awa système kaka ya Kikongo po même nzembu yomo senti pena ke na Kikongo. Pasi pe mawayan to liko interpeller na bakonzi bobeta na tour awaye surtout ba eli ya Kwilu. Est-ce que bozali komona ou bien bozo beta kara ande ko wana bomoni ba ministre ba lei mbongo ya biteolo ba conseil ya Félix tango na lobaka mama Martin ali ya mbongo bato bolobaki nanga bolandi ezui banani ba ko gouverner mama Martin Denise Vitai Kamere. Bon lelo boye bisangai bato wana ba ko simba ekolo Congo bato la ba satu soki Denise alobi likambo yango nde bobeko ekwesami na Congo, soki mama Martha alobi likambo yango nde po bango bayebi sekele ya bokonzi ya Félix, soki Vital Kamerhe alobi likambo la mboka yango nde kokisami po bango bayebi passation oyo bapesaki ye po ete azwa bokonzi, parce que bokonzi ezalaki ya ye te ezalaki ya Martin Fayulu Madidi. nakotikalaka koloba yango te po ye nde tovota massivement. Mais pasi ya bakongomani ezali esika iso bato baali kozala to pe bisika biso bainfiltre bazali koya ndenge bakoti siko na SID po badestabiliser komba. C'est malheureux. CG Devos, Serge Nkoy, recyclage à SID. Soki bayibaki président Eli Martin Fayulu Madidi bokonzi te mais SID et à la présidence malgré ça qui ensemble à la muka. C'est par là que vous allez kolobake. Donc on manque à très traité mais attention la désobéissance. Dieu a puni les gens pour la désobéissance. Vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Moto ato sakate ato pesa kanga mbele na yo na kolia te pour ça mwana ya nzambe. Nzambe la biko jouer na hypocrisie. Attention, c'est un défaut. Ah oui, Jésus eza analyse. Mais na bois qui mwambela eza aussi. Tango moto asali mbeba na mokambi songolo ya bipai na bipai esengeli kopesa mbako. Et tumbu eza bande ko nangai lelo ese kondongwa Congo central yango nekei Hippolyte Kanambe atongi ali na bato ali na l'armée ali na biloko nyoso ndenge na ko yebisa bino boye tozingami na balwande bakota pe basili so opération ya kokota bakozela siko bango bafinira biso gachette po bakoma koboma bakongomani. Tango yo kongomani ozaka na chanson moko tango yo kongomani wane eloko te bapeso $50 babiya ko mekonseya me muto la tinjo la mabele mabe atinjo la mabele mabe muto wana ponelo nzela ya kufa muto wana tindiki yo mabende kole $50 na ye ya pasi. Tobundela ekolo tozala te lokola bato oyo baleka tosala makambo tozwa simbisi ya bapatriage ndeko na ngai kobangaka te vérité eza teti bato misu ya mayele balobi vérité eyaka nango na escalier lokuta yaka na ascenseur mais vérité longa lokuta donc ekokende liboso ezali nango kokoma te moto akendaka kofunda liboso ye te moto alongaka likambo ndeko na ngai
tango za na position na ya libération ndima ba traiter yo na ba sorte nyoso mokile ko ko sala o mama jawa salam alaikum la ba musulman nga tellement na makolo la vérité ba ko kweya kila me jende talo take tumba a plus 49 la chabia na plus 49 et tumba ya Congo to problème ya Congo ezali occupation ezali problème mon côté ezali problème ya occupation lelo mikande bandi ko bima ya 2018 voilà Régé le bima mosea melama ya pio mikanda ezali Béché fuyel ne laissez ni place que la mer passe kokolo langa la bouera ya bisakanga oya nga nkoko atika nga na souvenir a botola mopanga ya roi apesa nga yango tobundela likambo ya mabele eza envahi baguerre ya leadership te moto alingi azala mokonzi azala mosali tobundela baguerre ya leadership te tosangana tosangisa mayele totya boyebi bopikiliki bwa bokundu bwa nzoto po ete tokende kobundisa ekolo wa biso yani na kimia te bisika biso soki tolobi natya bavideo awa ekoleka ebele po bino mpe bozwa ntango ya koanalyze bato bakoseka ya koseka bato bakoyoka mawa ya koyoka mawa bato bakoke kosambela mpo bakongolais bato bakokele koloba mpo na biso me biso moko bakongolais tokomona lokwa masano lokwa liseki tosangisa misolo bandeko na ngai tosangisa misolo nous sommes riches toali na nyonso mais tozangi nde makasi mpe détermination ya kobundela bavaleur togumbi kaka moto na biso tikino lelo toboyi kotelemisa yango tomona réalité en face c'est là où les bas blessent totelema joli qui est dit totelema mama vava totelema mama Célestine Lokalemela États-Unis totelema mama Koimpumba totelema bamama ya moto mojali moto mozima mite totelema bapapa tosangisa misolo tosala opération Jeanne d'Arc opération Sauve le Congo nous avons le droit ezali etumba noble Dieu n'est pas contre bandeko nanga nzambe aza koyede biso ngai océan nayaka kotémoignele bino Christ nayaka kotémoigne mokeli soki azala te na baoyo balingaka kosala nga na baoyo basala nga me nalobaka te il y a des témoins mais nalobaka te combien de fois bakimisi nga bisika nazalaka combien de fois baza kointimider voire même na moto abombinga mais par la divinité waka kimia na lani hier il y avait des koulounes avec des machettes bobenga bato na bino bango bafandaka na chopo botuna bango événement mais mon frère celui qui est à moi aza makasi koleka oyo aza na mokili naza océan ebale monene soki okoti okuta barequin okokuta banyama ya minene babalene okokoka te bakomela yo soki oye na mbindo na kobwaka ngo ebale boya mbindo j'aime dire tout ce que les gens disent tout bas et je dénonce les insanités liwa na nga nzambe nde moto ayebi ngonga na mokolo précipitation ya mokili te plutôt nga soki nakie pa papa na leli malédiction likolo na yo parce que mvuluzi aza elongo na nga kimpa vita aza na nga bamartyre ya indépendance baza na nga bapatriage baza na nga bijo bakotambola na ngai mama jawa assalamu alaikum wa mizima na nga balobi kende oza na pouvoir ya bonkoko na yo
ya ekolo na yo ya mabele na yo pe ya lola epesameli yo. Tout pouvoir m'a été donné de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut me nuire. Na tambola kalango parce que Lazare a droit chemin. Je dois parler pour mon pays. Ce qu'on sali Congo mabe okuta nanga mama Congo. Ce qu'on lingo kosa Congo okuta nanga na ko zongi so lanzela. Na ko tombola ote parce que ça le loko ko pesa ngate. Elina grotte korbo lesaye. Oza na nzelo ko kangela ngate. Parce que nzamba ko zwa bilulu bakoya ko lesanga. Babinemi bakoya na kanko luka ko pesa nga mai parce que c'est tinde nzambe. Qui ne sait pas que corbeau Azania Mayamabe dès le commencement. Mais Eli la grotte, il fallait corbeau. Pour mon puissance ya mokeli nanga à cause de corbeau akoya ozana nzela ko kangela ngate mon frère. Ce qu'on veut dire Congo kokuta nanga. Alors notre problème c'est la guerre parce que nous voulons la paix à toute étendue à la République démocratique du Congo. Analysons ma vidéo yangwala nini yo Congolo lingi. Est-ce que lingi to tika la kaka bu? Olingi Félix Aoumela. Opesa e deuxième mandat. Olingi mboka na yo ba démorceler yango. Olingi mboka na yo etambola la traîtrisme. Olingi mboka na yo etongama na lokuta au lieu de tomber la histoire à solo et puis tous va serment à liberté tout ce qu'il a yango bana na biso. Parce que le loba tomaele babi génération sacrifiée. C'est qu'on dit mi sacrifice so ba sacrifier ya mabe. Félix a dondo la mbongo la yo. Ba boto la yo rame, ba kosa yo kolia, ba yela o biloko e poli, e polisa yo, ba koti selo biloko mabe, yo za ko applaudir té. C'est le temps. Tout élément. Tobunde Tumba, si vous êtes d'accord, Bobenganga, Tosangisa Misolo, opération Jeanne d'Arc, opération Sauver le Congo, nous avons l'armée au Tokobundalango. Ingeta na Kabuya Lompuissa, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Ingeta na Judeka, adorateur Missap électrique. Ingeta na Pape J, directeur à recherche stratégique. Ingeta na Sango Mokondi Parabe, Monsieur Banga, joyeux anniversaire. Kabuya Lompuissa, Bochaki photo na été, le lobo tchelanga photo ya Sango Mokonzi. Ingeta na bana mvuluzi, ingeta na basoda elonga, ingeta na ligne ya banzinga nkuvu. Ingeta na bakolo mabele, pamba teto telemi, pona kobunde tumba. Ingeta na baporamento Angola no bondi ya botard de bono itila RMC ko komela bino, maman d'Angola la mokite na Florence ya Matondo Mido. Ingeta na mana nanga États-Unis d'Amérique la kunjana nanga. Ingeta na équipe pour la télé États-Unis d'Amérique. Ingeta nanga mo continent Angleterre. Ingeta na ngandeko na Autriche. Ingeta na papa nanga G3 en Australie. Ingeta na Désiré Botuna na maman Elisabeth Botuna en Australie. Bon rétablissement la maman Célestine. Ingeta na maman ya Moto Mojali. Ingeta na bana Nelonga. Ingeta na bakolo Congo. Ingeta na bata au tigre. Na armée rouge. Na le son du Congo. Ingeta, dans les passes à l'anga INOAC Live. Merci la docteur. Merci la papa Alfred, la maman Clarisse, la plus 1. Merci na moté mananga, la France. JKM, Ingeta, le number 1. Dieu nous le soit mon ami de tous les temps. Président Mobutu de son vivant a que 3 jours na Mauritanie. A kende ko tal homologue na ye. Mobutu Dieu de talo take tumba mona CCC ko kungwentu wazabanga mola bata mama yemo. Alati babako sina yemi kona mikuwa. Mamoni ndegoleka na elamba be moko. Akota bima bako tambola belo elamba moko. Kila me plus 49 bokla le konde fampekato landanga malamba kula kalo sako kilo bampanga mona Congo central boko landanga R. Ah maître avocat nga olobeoza sikoyo na hôtel Mabwilu okulandanga na boma ba boma transien ingeta on est ensemble bana mwanda ingeta bande konanga Mobutu na kozonga na ye azui mbongo 5 millions de dollars atikeli ndeko na ye
Ma pesa on a été par le bien offensé était Mobutu Kamaye le mona mama yemo appelle la secrétaire naï Kasili Kamboli Koyaki secrétaire a tourné Uchiwa par le biais dont le président du Zaïre le maréchal Mobutu Sese Koko Kongo Ntouazabanga président mauritanien Azim Bongo wana tiango na trésor public vérifier bien votre vérifier à Makoma. Après 5 ans, Pakoufi en 2003, Azaki président à Yambotango sur indépendance vis-à-vis des Français. On a la le Congo est indépendant politiquement, économiquement contre Batutu. Président Bango Yambo. Batongeli Mbongo wana doba pesa gaso babako la maison la France. Il y a tongue école. Alobina boiba analphabète na mboka langa. Asalisi biloko binike et na mboka na balobaki don précieux d'Isaïe. Ayoki Mobutu azoki en États-Unis d'Amérique 5 ans après. Akangi Mobutu la Maroc, ayebisi ya koza la tamuke na mboka langa kotala makambo ko sala. Tango Mobutu bakomi avant bakoma wana na aéroport kaka bazala kati ya mutuka ko mona mboka ebongi après 5 ans. Amoni bakomi don d'Isaïe. Akiti alobi mais comment biloko oyo président mauritanien ayebisi alobi ezali don oyo yo salaki epananga yango moni na boyi bato ya bolema bazana mboka langa bazanga mayele na boyi mboka langa nyoko maponga la tabakose ponga la somba chaussure ya $67,000 ponga na kenaka kolia biloko ya $10,000 ngala kenaka kosaka la ba lesbienne na bisiko tokendaka mboka bapaya nyoso tokena otambola ka tosaka bobolole esengeli na tonga mboka na ngai Mobutu alobi soki ba président nyoso bazalaki lokola yo mais bato la bolema bakozala te à suivre Kabouya l'homme puissant la peste la bilo ba congolais to analyser ce qui est soyé te to kuta la maman na la Suisse c'est pas ya joli nzambe akozala biso to ko bunde tumba cesser le fait kozala te José Lomami le grand Zingankuvu Djinolo soit mon ami de tous les temps JKM le number 1